Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout bande konanga obolinga kotala ngai na pesi bino mbote mingi. Merci mingi na bino surtout bo disposateur na bino pona kotala to pona koka maman Eliane Nitu. Tango no bakaka lo bonjour bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino ngoy bandi pour le mariage. Ensemble suivant maman Eliane Nitu. Na pesi bino na mbote makasi na pesi bino mbote mingi pe merci mingi. Na pesi mbote nanga kuna na Toronto epa ya papa Thierry Kabengele na mama biso mama Véronique Kabengele na pesi bino bambote ebele confinement pe esili ba malamu boni bino. Merci na bande konanga ni surtout bo sepelaka na émission ya pour le mariage. Merci na ba oba sepelaka na service traiteur et décoration la Providence. Na pesi merci na bande ko mingi oba selama confiance pour na musa na service traiteur et décoration la Providence ya maman Eliane Nitu. Et puis merci na ba oba yambi la marmite de maman Eliane Nitu. Ngala sala kana zana musala na nga ya traiteur, je travaille dans l'événementiel. So ça pour ça mon musala na nga qui est na YouTube beta traiteur la Providence ou maman Eliane Nitu service traiteur au comment na auto bengi ba mariage témoin. So ça besoin pour ça la mariage. Au lieu mariage na ezala kitoko et pas maman Eliane Nitu nyo sezali o ça pour ça mariage na ezala kitoko. On ça pour ça service à bien ba to ba ya ba mela ba lia ba c'est pas kitoko comme tu me sente numéro de téléphone à maman Eliane Nitu ezali 06 15 31 69 90. Ceux qui peuvent dire dans ma paille, aux na ba mariage coutumier, aux na okoyamba ba muziki. To okosala pe anniversaire ya bana, to pe ya papa to ya maman au monde qui na sala moza discret moto ya baté, maman Eliane Nitu la marmite na ezali. Ceux qui peuvent monde causer à kolembobi, ngana commander ka la maman la marmite de maman Eliane Nitu ou bien on a posa ko liena différent na oyo lambaka. O commander la marmite de maman Eliane Nitu. Numéro de téléphone ezali 06 15 31 69 90. Émission on a ça la kango pour na bino ba yo botala kangai Bible bina biso to pesa o tozana on donne ce qu'on a, moi je vous donne ce que moi j'ai. Émission oyo na bakeza ko préparer ba o baza ko kende côté ba o baza déjà na kati côté après ba o basi ba bimi o basi ba trébucher ba bimi déjà pour ceux qui batali maman Eliane Nitu côté mususu ba ko sani ba ko bongisa baza na kati anda ko libala nanu akoki ko sani akoki ko bongisa oya sa bimaki abongisa pe alobaki ya liboso na saki boso ki na komina ya mibale to ya misatu na sala boito na sepelaka mingi na bato batalaka mateya ya maman Eliane Nitu bambote mingi na oya nga ya pasi pe ya bisengo ya be ya Zakari Tulomba na peso ba bizu ebele tango bokaka ya pasi pe ya bisengo ya tika nga te ya komela pe yango abi o mela so yine mwana po nga ya be ya Zakari nazali ma yango abi nga ya be ya Zakari naza okende ko mela so yine mwana pona nini lelo tokosola naza bezo to so na bandeko o baza na kati ya mabala bandeko baza na kati ya mabala o baza na baninga ba meilleur ami naza na meilleur ami na ngai naza na camarade na ngai akoma mwana mama na nga akoma mwana papa na nga non toza komona bato mosusu komona yo moko aboti ayina yo alingi vi na yo ebeba toza komona bato mosusu mama kuta ayina mwana alingi pe vi na ye ebeba papa ayina ezali vice versa eza ndenge wana alors moto akozala mwana mama na yo elakisite kia kolinga à 100%. Parla na ngina lobaki camarade azaka camarade akotikala camarade yango tolobaka kesinga famille ebendanaka kasi ekatanaka te mais camarade esalaka nde soki ekatani mpe esili ndenge nalobaki eza na mwana mwasi moko kombo na ye Karine azaki na kati ya ndako ya libala na mobali na ye Karine bazovanda malamu Karine azaki na moninga na ye ya bomwana bauta na ye banda na Angola baye na ye na kati ya mboka ya France ndenge azaki mutu na mutu aye na tour na ye wana na betele solo bandeko na biso baza bangolaise mutu na mutu aye na tour na ye mais ke camaraderie na bango bazaki nango na mboka na bango na Angola kuna e continent na mboka poto lisolo euti na Angola bazali bangolaise te mais baza ba congolaise oyo bakoli na kati ya Angola to benga bango kaka baza bangolaise parce que mboko vani komika mboka no ipo komika mutu ya mboka wana Karine ndenge na mboka poto ndenge ezala kwa bandi vi na foyer moninga na ye prudence ndenge ayeba bandi bavi na bango na foyer Karine abetili baku na ye na neige ndenge abetili baku na neige akutana mobali moko akutaki na ye kodivorce azalaki na ye libre nde mobali azalaki na ye libre apropose Karine libala abali Karine atie Karine na ndako Prudence azwi mpe mobali mais Prudence eyaki ya système yaka tovanda
bazovanda kaka ndenge ezalaka ke bavanda me babalani te. Mais Karine oyo aye mpenza mobali abalaki alati alliance ndenge mameli alati alliance boye akomi na pete na mosapi akomi vraiment madame mon épouse. Mais ndenge Karine azovanda na mobali na kati ya ndako Prudence mpe ndenge aza na mobali na ye kuna Prudence ye motema esalaki epasi mpona nini ye enviaka Karine azalaki moko aza kitoko koleka ya ye ye siko enviaka vi ya nani vi ya Karine sikoyo eloko eza mabe na Karine aza moto bilobaloba pa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 po akende te tototo akende tototo akende tototo nalingi koloba ke masolo mosusu babetaka yango te masolo mosusu bavandaka nango soki eleki omoni masolo na ya kitoko makambo mosusu aza nango na motema soki eleki kitoko tia mabonongo na si banda kokumisa Nzambe eyawe yawe eyawe yawe eyawe yawe eyawe yawe yozali Nzambe nanga talakataka moto nase okomisi ye moto tina wana banguna bazomona bakokumisa kombo na yo utayebandeli ya eloko zangi nango tina asali yango emina tina soko omoni ndenge wana fukama banda kobondela sambela na yo sambela sepela ndenge nini Nzambe asali yo ngolu ndenge Nzambe asali yo bolamu sepela kumisa Nzambe ole ya kobeta masolo na bato mosusu oyo basani bakobebisela yo vie. Karine na kati ya ndako na ye ndenge azalaki Karine abotaka mwana na ye atika mwana na ye na Congo Prudence mpe abiki Karine atika mwana na Congo ndenge baye na kati ya mboka oyo ya France Karine na kati ya ndako ya libala amibotelaki nano te Karine aboti te Karine ndenge abotaki te mobali ya Karine azalaki divorcé abotaki na ye na libala na ye esika azalaki. Mais mobali lokola alinga Karine makasi mobali asali nini asali ba démarche lokola aza na mikanda ya ba français asali ba démarche mobali ake ti Congo ake ko adopter mwana ya Karine aye na mwana ya Karine na poto amemeli Karine mwana Prudence esika azalaki keto likundu ekoti motema esui Prudence et pourtant Prudence na libala azali aboti aza déjà na bana mibale Karine na libala na ye aboti nanu te malgré aboti nanu te mobali na ye asali plaisir asali nini aki ko adopter mwana na ye azwi mwana na Congo aye na mwana na France botaki mwana ba adopter ba ene na mokanda ba française mbala moko na kati ya poche Prudence motema esi Karine na esengo wana tu ndenge mobali asali ba démarche mwana ye Karine aki koyebisa na Prudence bon ayebisaki déjà Prudence ke ndenge ezawa tozosala ba démarche mpona mwana asala nini mwana aya mobali azobengisela ngai mwana lokola mwana ayaki nanu te Prudence amona nkala lokola eza kaka bilobaloba neti kaka tubatuba kaka nzeka nde makambo ezalaki mpenza kosalama ye ayebaki bien ke mwana koya mais ntango mwana ya Karine na ye Prudence motema evimbi motema esiliki Karine esika aza na kati ya ndako ya libala nesika babalaki Karine abotaki te azalaki na mwana te mais mobali azalaki na bana na ye miso abotaki na libala na ye liboso esika adivorçaki. Alors Prudence motema esui Prudence motema esali pasi komona ke Karine aza na vie ya bien en tout cas Karine azalaki bien azalaki vraiment fille oyo mpenza ke mobali ndenge azwaki ye mobali azolingela ye mobali alingaka ye mobali asepelaka na ye mobali alingaka kutu te Karine asala nini akende mosala alingaki mwasi tellement mingi aolinga te mwasi na ye akende mosala mpo mobali na ye aza moto moko azalaki na société na ye lokola azalaki na société na ye aza kolinga te mwasi akende mosala aza mona ke ndenge tozosalaka bo nazosurvenir na babesoin nyonso tu c'est bon mwasi nanga aza nini princesse mwasi nanga avanda mwana mpe aye mwana akoti classe babandi kovivre Karine na kati ya ndako ne abotika te mais babonheur nyonso bolamu nyonso mobali asalaka Karine asaka nini abetelaka Prudence masolo Prudence tala papa mobali atindi $300 epa mama abiso na Kinshasa mpona mama alia Prudence tala ndenge mwana aza Prudence tala mobali asombelinga soki Prudence aye na ndako ya Karine kotala Karine akozwa Prudence akoti na chambre à coucher alakisi chambre à coucher alakisi basapato alakisi bilamba alakisi ndenge nini aza bien akendaka ne mosala te asalaka te mais mobali azwa charge na 100% parce que mobali alingaki Karine vraiment okabololango lo ofita alingaki mwasi makasi atrompaka mwasi na ye te mbongo na ye azwaka vraiment abandi kokipe mwasi ko na kati ya ndako bavandaka mobali na Karine na mwana nalobi Mama Chantal kile yo bungi boye problème obungi Mama Chantal kile bi obunga boye ndeni ngalinga mambo obunga ana te Mama Chantal kile nene obungi boye comme belle nazo lukoti
prudence nenga ya kawana Karine aza na vie bien prudence motema evimbi ya boti na poto bana mibale Karine na boti na poto te mwana Karine na uta Afrique mwana ya na poto prudence motema pasi tango ayaka pa moninga ndenga monaka moninga nenga azali vie ya Karine ya envie ka vie ya Karine saki ka keto parce que motema ezo soike ngana libala na ngeska na za na boti kutu bana mobala lengela nga boete ye kutu boti te mwana ne kutu mobala bengisele ko bengisela mwana ndenge ni aza na vie ya boye motema keto motema esu motema mais soko aza na moninga baza kolia baza komela baza kosika alakisa moninga te ka yina ka ye alakisaka ye te kasaka nini ayinaka ye alakisaka akaza bien Karine esika na ndako ya libala mobali na sali programme abi bon ndenge eza boye tokende Congo tokende kotala ba parents soki toke kotala ba parents après tokoluka ndenge nini tobengisa mama aya pe kotamboa na poto Karine oliakanga monoko akangi monoko te Karine ekepa prudence tozokende kin ndenge tokende kin boye mobali na toke kin akabengisa pe mama ya kotambola na poto après mama sa nini akozonga prudence ali pona nini yango yo nini basukola na mukuwa nini basukola na matiti nini basukola na mai nini motema evimbi prudence abi jamais na kotika ka bote fona bebisa ka libala oyo prudence atelema akende pa esemeki ya Karine ake pa semeki ya Karine ake koyebisa bino bola la pongi boyebi te mbongo ya na bino nyonso te ezosila ti bomoni te babengisaki deja mwana ya ndenge mwana ya bo baza na pourra bakende Congo bakende kozwa mama na mwasi pasa nini aya nzoka pe famille ndenge eza wana ezalaka na kanda esiliki ndenge ndeko na bango mobali abengisa mwana ya Karine ndenge mwana ya Karine aya poto ndenge wana famille esepelaka te basepelaki te babi ye penza na famille bato kobengisa baza te akobengisa moto na famille te akende obengisaka mwana ya Karine amemaka mwana ya Karine na poto mais lokola aza mokolo aza yaya moto akoyebisa ye opona obengisi mwana azalaki te mpo bande kobanga aza grand frère pe grand frère mwazaki pe ana minzata no bika sope mutala minzata mwa respect zalaka mwa yeba kende kotuna yaya ezalaki te merci koyo ndenge prudence ke koyebisa bango ke non bazokende Congo bakoyana mama mwasi en tout cas bapetaki baplan bapetaki abisoko koti na chambre ya Karine saki nde saki sapato nde sapato boyebika ke Karine asalaka te mwasi aka mi-temps atiki na charge nyonso ekotaka na ya na bino ye kutu moto aboti na ye te botala ndenge vie aza nango tusa bona vie ndenge apenaka vie na ye te boyebi deja ke ndenge ezalaki na kati ya famille ndenge bazalaki kovivre famille mpe ebandaki kolinga mpenza Karine comme tel te ndenge babengisaka mwana wana ndenge mwana naki na poto famille ya mobali mpe basepelaka te mais loko basepelaka te kaka mbongo eza na poche na yo te eza ya moto moye mpe basala ezalaki te alors prudence ke matisa bango so mafuta na motema ke Karine okende Congo akoyana mama na bango bati bango mafuta na motema alors ndeko mo apetaki baplan ndenge apete baplan ayeki so na choix te ayeba yaya ti o yaya tala mwana mwasi oyo aza bizaleli mabe ayokanaka na motu te azalaka na boye te alobi le pire oyo mwana mwasi semeki akosi oyo mote oyo penze eloko oyo akosaki azaki ya monene oyo akosaki wana semeki po abebisa libala ya Karine makambo prudence akende koyebisa ekutiki balinga Karine te na libota wana makambo prudence ayebisaki abi oyo yaya mwasi yango ezotutela tolo mpo nazalinga ninga oyebisa te oyebi tike mwana mwasi oyo ngai ntango tozalaka na Kinshasa ntango tozalaka ne bajeune ngai naye tobima mobali moko ya lobi nini abi oui ntango tozokola ngai na fille oyo tobimaka mobali moko mais lokola ayaki aye na poto totikala komonana na ye te ntango kaka yo olingaki obali nde na ye komona ngai abi mais fille oyo nakini tobimaka nde na mobali moko ti tobimaka mobali moko avant ke na Angola mobali wana tobimaka nde wana ye moto asaka nini amemaka ye na Angola mobali abi yo na Karine bobima mobali moko oui tobima mobali moko na Karine nzoka nde likambo semeka alobaki azaki ya lokuta mpo na nini mpo libala ya Karine ekufa mpo lokola bango bayinaki deja Karine na moto oyo prudence akende kopelisa balingaka libala esa nini libala ekufa yango amonaki nzela koboma libala ya Karine yango wana mobali na ndako avandisi Karine abi Karine yebisanga mobali nini amemaka yo na Angola Karine abi mobali amemaka na Angola te moto amemaka na Angola ezali mama moto adebrouillaka mpo atinda ngai na Angola nakende luka vika ndenge olukaka talaka biso famille ya pasi na bande mwa kosala mwa koteka na bandaki liboso kokende mwa Braza naosomba babilo nanga na Braza naza koteka na kine naokende lufu naosomba apres mama alobi kende osala nini okende kaka kovanda na Angola ntango nakendeki na Angola nazovanda mpa mama leki na biso mwa kotravaille ndenge ezalaka nazwi
makoki yango mona kinga na sali ni na France tuna ta prudence abina tuna prudence atuna prudence nini abite tuna prudence parce que prudence ayebi ke ndenge tokenda na Angola nga mama mutatinda nga na Angola bakomasa mike mama débrouiller mama zaki na ko débrouiller zaki omona na mwa makoki atinga keneke ndo luka vi na Angola pona luka ndinga komata poto tuna prudence tozaki na ye na Angola ko yebiso ke mama mutasani ni mama mutatinda kinga na Angola mobali ata déjà mais point o déjà ya lobi ke mobali mutatinda Karine mais ya lobi ke mama Bola bandasa nini abana nanu kolandela za mobali ti mobali ya malonga bala mobali bandina kolandela abanda kolandela yeba mayebi si Karine teke ndengo za wana obima mobali moko na leki nanga mobali azaki vraiment ya kimia mobali batela ya kimia ayebisa ki ngona no Karine te bandina kosala nanu abana nanu kuluka ndenge nanu ayeba likambongo eza ndenge nini mukolo mususu atuni yeleki na mobali yango ayebima na Karine moko komo na ye nani ya pesi kombo tikoso ko talaka kombo fabriquer oyo Karine kutu ayibi na yete akamati apesi kombo okomone Tito akomona ye Tito OK d'accord siko bazo comprendre te mais ndenge nini prudence asa check songi pa ya semeki ya Karine pe message se komi bazo mona réaction monte ba mona kaka kimia eza na kati ya ndako ya libala na ndenge nini kimia eka na kati ya ndako ya libala mobile bandi ko sala mo ba enquête ne na côté ya prudence prudence ndenge nini ka ndenge za masoloka Angola mo bokotaki ndenge bokendaka Angola na bokendaka Angola ndene kaka ye moko prudence na munoko ne kasi to tokendaka Angola te Karine muto kendaka muteliboso na Angola ti yile kwa banosa ba commerce na ye asa ba commerce na ke ba braza tout ça mama bango ko bakisela mbongo to mama bango ba bakisela mbongo ndasa kinini ko kende na Angola to Karine akendaki egumela kimingi te ba 6 mois ngape na ko kende na Angola nde to sa pe ba vina biso kuna na ndenge pe to mata pe muto matane na tour na ye na poto sikoyo mobile atabi ye ayebsinga ke mama bango confirmer que maman mutu asaki na tindeki na Angola mais leki na mwasi alobi ke mobali mutu tindeki na Angola e ko makambo mibale mobali asaka ba investigation na ya comme kotuna Karine avanti Karine ngo ebisanga e vérité est-ce que yebi Tito Karine bien en tout cas papa obala nga mo sekate nazala mobimba te nazala vierge te mais mobali kombo Tito na vie na ebiete en tout cas na mobali kombo Tito te Tito na ebiete atuni mais ko leki na nga ani est-ce que ebaki ani na Kinshasa abi ani leki no oya biti na tika ko yeba ani na Kinshasa tenga na mon leki no kaka ndenge na mon ana poto me ko yeba na Kinshasa boye na ebiete yo yebi ani te ote yo botanga ke école mona ani te abiti na école nini na tanga école moko na ani te sikoyo ani wana leki ya mobali na ye motema paso esalaki ewuteki déjà ani na famille déjà balinga Karine te na makambo prudence kende ko tia songi ndenge babengisa mwana bangi babengisa pe mama yango saki ba motema pasi pona komema makambo très loin alobi ke babima mobali moko na Karine nzoka ezaki ya solo te ezaki lokuta yaya tele ya bifu d'accord yaya bengisi ani na ndako ke oleka na ndako ba comprendre te mais yango ndenge ni makambo de puna lobaki po mobali alingaki Karine makasi vraiment alingaki makasi alingaki penza na motema moko Karine aye kwa nani ani aye na ndako ayebisi ani Karine yeyo yebisanga mobali moko obino na Karine obaki na ngai bobima mobali moko komo na ye Tito mais ye azo reconnaître Tito te yebi ke bobima na ye mobali moko Tito sikoyo rappeler na no Tito na bobima ki na ye Karine atanabi ani totanga no na école nini totanga bi en tout cas na yebi yo ata mukiete école lobi oui na tanga na école parce que ma informa ki ndenge za tanga na école tel école lobi wana na bakana na tanga kuna ya solo mais mobali ozolo ba to ka ngana yebi ete moi mo se ngai mobali bote atengi mobali na bien tout cas tanga mobali na bimane na vie apa papa mwana na bimana mobali bo eko posala tanga mibali ya bimana bon apa papa mwana na bimaka na mobali bo bimana mobali bo na ndenge na débrouiller ba vie na nga mama ba excelenga mwana ki okuka Angola tout na ta prudence ngana kenda ni Angola na mbongo ya nani ya mobali te na kenda na mbongo ya mama effectivement mobali asa saki ba enquête auprès ya prudence pas pesa ki explication wana boyebi mutu muso ko sa muta mabe mais muta selo mabe te ani yana yebise ani siko yebisa nga vérité Tito wana yebaka bobima na ye Tito mobali moko aza nani yebisa parce que yebi azo reconnaître te ani a telo minase ani a tourner le lemo ya nga la kenanga ani okende ta yo fo yebisa nga Tito parce que azo reconnaître Tito te
oyo ate tikanga na kende ngai afungoli poti bima kende akei tango akei tango ani abimi akei asali ya ne testo o en tout cas makambo na yebisaki wana eza nango mpenza ndenge ezalaki wana te nde nalobaki wana te eza prudence motu ayebisaki nga makambo oyo nyonso tu yango moni nga mpe naye koyebisa yango me eza ngai te makambo nyonso euti epai ya prudence parce que ayebaki ke makambo nde ese boye ya atika makambo te akotika makambo te akolinga luka mpenza ayeba profondeur vérité ya makambo ndenge ezali oyo makambo oyo nyonso moto ayebisaki nga yango eza prudence ntango sikoyo ayebisaki eza prudence moto ayebisaki ye mobali wana avandaki mpe calme te abengisi prudence na ndako na ye prudence aye na ndako na ye prudence ani ayebisi nga boye loba prudence elongi na se e place Karine ayeki comprendre ke prudence ovivaka na nga na jalousie ovivaka na nga na hypocrisie prudence ndeko na nga nasali yo nini prudence yo oyebi bieke nga nakenda angola na mbongo ya mama nazaka na mbongo moke ya bakomesa banosa na braza mama moto abakisa nanga mbongo nakende na Angola prudence oyebi ndenge nga na autovivre na Angola prudence olinga kobomela nga libala mpo na nini okosala nga boye ti boyokanela leki ya mobali na nga alobaki nga na ye tobima mobali mo mobali oyo imaginaire mobali oyo kutu nga nayebi te prudence soni ewo ndenge ezalaka kaka place moto akufaka moto azanga kobikisa azalaka te nzoka nde prudence ndenge azalaka na camarade na ye prudence ndenge azalaka na camarade na ye wana na Karine jalousie mpo azalaka nango mosala na ye kotongatonga Karine epai ya bato kotongatonga Karine epai ya bato kotonga so baza na moninga mpe ye kutu ye boye libala yango banda akota kutu abotaka te banda mobali kutu abengisela ye mwana ti lelo abota te parce que na kati ya ndako ya libala Karine abotaki te malgré Karine abotaki te mobali nde azalaki kaka na esengo abina na bana na ngai misatu yo mpe na mwana moko tosangisi kaka bana bakomi 4 donc mpo na ngai eza problème te obota te eza problème te c'est toi que j'aime yo nde nalingi yo ndenge oza yo moto nalingi yo parce que Karine aza bajara bafio yo ayaki na comportement moko bien alingaki mobali makasi mobali azalaki blessé de guerre na libala azalaki na liboso ezalaki na baproblème makasi mais kozwa Karine amonaki vraiment différence ya mwasi abotaki na ye bana liboso na Karine yango alingaki Karine makasi abalaki Karine na mwasi oyo bazalaki na ye liboso babalanaki ya libala kaka ya libala ndenge ezalaka bafamille etu bakendaki na mairie te alors ntango azwaki Karine abalaki Karine amemaki Karine ntina mairie alati na pete na alingaki ye makasi siko amonaki libala nde ekufaka ndenge wana yango aseki bankete parce que azalaki deja mokolo na motu bomoi bana mike soki babisi bango makambo bakenda nango na ndenge rapide koluka boyeboye mais mobali asi akolaki deja parce que mobali aki deja na 50 ans lokola mobali asi akolaki motu na ye ekolaki akendeki na makambo wana pete malembe alukeli yango solution ayeba vérité na vérité mobali tant que mobali ya comprendre que leki na nga ndete baka bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko ya mibali te pona nini yo amoneka ke oyo ndeko na nga alingi asala nini abebisela nga libala mpo libala oyo bazalaki nango ya liboso bandeko banda kotungisa mwasi wana makasi mama na bana misato babanda kotungisa makasi ntango abali Karine apesi ye mode de vie abina bandeko na nga nalingi bozala bacamarade te na bandeko na nga kokendaka na bandako na bango te bengaka na telefone bonjour esuka wana na bandeko na nga parce que mwasi bazalaki ne liboso azalaki moziki moko nasemeki na ye alors bandako oza tout le temps baproblème nayoka te kosaki réunion moko na ndeko na nga mwasi botambolaka esika moko te en tout cas Karine loko alinga ya mobali alandaki à la lettre mais loko ye koboma Karine eza nini camarade na ye motema mabe prudence oyo bazalaki na ye lokola amonaki vie ya moninga ezalaki malamu mobali alengelaki malgré babota te abengisela ye mwana akoma na projet abengisa mama na bango babandaki kovivre très bien libala Karine ezalaki bien koleka libala ya prudence libala ezali kaka lelo bambanda lobi bitumba azomona oyo nga na mboti bana mibali na kati ya libala nazovivre bien te na kimia te mais ye kuta boti ata te baza bien baa na kimia bazalaki na kimia parce que lokwa mobali abotaki déjà bana na ye misato Karine mwana moko mobali mambo abote bandako ebele sur le côté il avait vraiment beaucoup aimé la personne de Karine asepelaki na Karine makasi alingaki ye mingi par là na naloba
il faut koyeba kobomba makambo na motema balobi to so mobala supela ko ba or na ba diamant faut betela ka camarade to faut betela ka bandeko tika bomo na kata ngolata ba or na yo ba mona tango kolata ba diamant na yo kokenda koloba te mutu faut yeba ka koga il faut zala kana mutu faut yeba ko bomba makambo na motema makambo na obomba ka ngona motema bolamo mobala za ko salelo baloba ngote ba itala ngo libanda te parce que to yeba ka mitema ya batu te to yeba ni bilongi me to yeba ni mitema te naza kopesa conseil na basi ya mabala ndeko nyonso oza na kati ya ndako ya libala kobetelaka camarade masolo na yo te kobetaka te mobali nanga asomeli nga saki mobali nanga asomeli nga voiture mobali nanga afuteli nga biye nakende Thaïlande mobali nanga kobetaka masolo wana te parce que moto ozobetela masolo oyebi motema na ye te kofelo mida loba babetaka lisolo ya sapato esika moto akata na lokolo aza te soki moto aza na eloko lipa kolia te kobeteli liso te koyebi ke ngani naza boye ndako nanga tala mapa naye kutu mosusu na bwaki akosepela te eloko babengi bato baza ensemble to bakoli ensemble moko soko abungi moninga abungi te ezaka moto ya mabe na kati kutu ya famille ya libota moko soki moko abungi mosu abungi te ezaka moto ya mabe okomona kaka mama alingaki mingi po ye moto abonga te ye moto abonga yango balingaki boyebaki depuis la nuit de temps et banda depuis na ntango ya Kayin na Abel ete ya biso ndenge toza boye kobetaka masolo na ye pa bato te tala sikoyo mobali wana aza mobali malamu heureusement aza mobali moko bien motu na ye sekolaki akendeki na likambo malia botala kaka semeki leki ya mobali aloba na mobali ke yaya ye ngai na mwasi na yo tobima na ye mobali moko eloko ya ndenge wana ekoza ndenge nini botala eloko ya ndenge wana mpona nini biti ezalaki basali ni baboma libala ya Karine epuis na koloba na bino ke eloko babengi losambo eza très important motu fo yeba kosambela bombaka ndako na makila ya Yesu sambelaka mpo na ndako na yo sambelaka mpo na libala na yo libaka na nzambe oyo nyonso kwa na ndako na nga na makanisa mabe molimo mabe adétruire nga nzambe asuka na porte akota wa te soko aye na porte na nga nzambe akuta moto na porte na ngai akota na kati ya ndako na ngai te tikaka libala na maboko ya nzambe tikaka mobali na maboko ya nzambe batelaka libala na yo libala eza eloko ya motuya eza eloko ya motuya kotonga ndako ezalaka temps mais kobuka ndako ezalaka 1 minute seconde kaka bomoni baconseil euta kobeta bomoni ndenge bazikisaki bandako ya bato etu sikoyo fo barefere yango lisusu eza jete boyeba kobatela lolemo lolemo eza eloko mokie mais lolemo obebisaka vie ya moto to mpe lolemo obongisaka vie ya moto botata tokenda baboka bangunda bapose question wana lelo bapose yango olobi bato mosusu bangunda na bango mpe bapwani makambo batunaki ete ye mo kaka oyebi to papa akufaki to mama nzoka papa aza ya bomoi olobi azongi oyo te papa biso aza ya bomoi omoi maloba ebele ebele na monoko eza bien te il faut koyeba kobatela eloko oza nango oyo oza nango batela parce que yalobi oyebi te soki ekozala malamu to ekozala ya mabe mama batela libala na yo papa mpe babino mibali mpe bozalaka biyokayoka soki oyoki babino likambo bosala lokola tonton oyo ndenge asali tonton oyo aboyi kokende amemi likambo na ye malembe asala nketi malembe mpo na nini mpo alingaki mwasi na ye aye kodécouvrir ke eya likambo asemeki ya yina mwasi epo eza likambo ya camarade prudence ayina mwasi mobali ayebisaki mwasi nalobi Karine soko olingi tovanda malamu yo na prudence kosa nini bokabwana alingi komoso na prudence te parce que prudence alingi bomengo na yo te alingi libala na biso te bozala mayele oyo bato bozotalanga bandeko bozotalanga bozala mayele basomeli nga liputa ngai oyebi te mobali nanga asomeli nga liputa te asomeli oyo eza mpo na yo ntango kolata bakomona kaka osali nini olati liputa bosala très attention vie oyo la vie n'a pas de brillant vie soki ebebi mpona kobongisa yango ezalaka facile te ezalaka vraiment difficile yango na baki émission oyo ezala mpona kobebisa te mais ezalaka nde mpona kobongisa merci na bino nyonso surtout mama Chantal Kile kuna na Irlande apesio merci beaucoup mama na ngai mama Eugénie Mongai na apesio babisu na yo ebele embrasselenga papa Mongai mama Eugénie Mongai na pese ba biso ebele embrasser ngai papa na biso Mongai ya momo ndenge yo moko obengaka ye na pesi ba biso na ngai ebele ata bachalanga na zanga mama mama na ngai Alice Ndombele mama na ngai Alice Ndombele na sali ba biso ebele mama esiko zali nzambe ya mawasa nini abatelela ngai yo mama na ngai Alice Ndombele
nzambe abatela yo. Ba gros bisous na Sylvie Mukadi kuna na Dallas, nzamba sunga service traiteur ekende liboso. Si vous avez besoin de service traiteur au link kolia kitoko, contacter Sylvie Mukadi za kuna na Dallas, akosele lao musa na yo bien, ya bien. Na pesi ba bisous na ngebele pa ya Rifine Ngando. Ya Rifine Ngando, je te fais de gros bisous ya Marie-Paul Lumbu, moi ça va papa Jacques, ba bisous ebele na bino surtout. Yanga ya moté maman Titi l'angolaise, je te fais de gros bisous. Toza déjà lelo jeudi hein. Tu te regardes à 2 jours hein, maman Titi l'angolaise, pesa maman Christine ba bisous na ebele, ba bisous na ebele na Bibi Mayamba na Espagne. Bibi Mayamba, je te fais de gros bisous petite sœur en Espagne, escoza likuna, pesa bande ko Espagne ba mbote na bango ebele, Lili Mayembe na pesa ba bisous ebele. Yanga ya kati Dina Landou, Dina Moda, je te fais de gros bisous. Moi c'est Aurélien Ngolo, na sele ba bisous na yo ebele. Merci mingi na bino surtout bato bo dispose à temps pour na kotala, ba bino mameli ya nitu. Et na site na biso mo ya ba jeune, bino mo linga kotala makambo oya bino ya ba jeune. Et na site moko efongami sikezali si la belle production, bokendo tala makambo ba musique, ba divers ba makambo ebele za kuna na sengi na bino en tout cas bokende ko s'abonner na si la belle production bokende ko s'abonner kuna. Merci. Oh ya yoki na pese mbote te ami tumisa na yete ata lelo zimbote te lono kosala nini okozwa mbote na yo katika pesa leki ya moto katika pesa famille lokola o wana bazwi wapi katika pesa na nga leki na nga moko ya dedans mwana mama na nga malika bota mana bandundu mais mwana mama na nga je te fais de gros bisous pesa baka pesa nyoso ba bisous na bango ye service traiteur ya kitoko makasi soko liko atumbaka chaque jour biloko na ezalaka ya kolala te biloko ya katika pesa ezalaka ya moto kaka ndenge service traiteur de console la providence aservaka biloko ya moto ndenge katika pesa aservaka biloko ya moto ye aza kuna na Mumud en tout cas soko liko lia kitoko na Mumud ata soko za na Washington akolamba biloko akosani akoya kosala yo livraison oyo yanga leki na ngai Florence Kayoko na Belgique na sala ba bisous ayaya obenga yaya te mikolo ebele boye merci na bino nyonso to en tout cas nzambe ya mawa abatela nzambe ya mawa azala na biso kala te la rentrée scolaire ba mama bosi bolele ba makelemba bo wela ka kosoma ba bilamba na bino bokendaka nango ba fête te ba mama boye ba kosoma ba basket ya bana boye ba kolatisa bana bien parce que bana biso ba congolais bana so ba miki bokomi ko négliger bango bakomi kolatela kwa bana ba wanga te biso to ba congolais photo za ba congolais to ba tu moko ata lelo to komande to koma boye mais mboka na biso eze bemba nyoka esila asomo te pona lelo to siki wana kandela loba et Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kabisa kumuna. Nzamba nubeshane bana betu. Bye bye.